projet ya bato ba plan ya bato batebe baza ba plan na bango yebi ke nga bafuta nga na mwa boye so bafuti ngai salaire na nga na osabwe na osabwe na osalabwe mais siko ba misala bato ba perdre ba misala na bango balingi bato bele bazonga na ba bénéfice. Welcome back to the Anita Mavita show. Mbote na bino nyonso tout partout place vous allez. J'espère que vous allez bien na bolingo nzambe biso pe toza bien nzamba lola azo batela. Na bandeko nyonso tout ceux qui za première fois na yo po otala show na biso nga kombo na ngai Anita Mavita. Please ba famille bobo sanate kozala abonné ko aider biso ko partager ba vidéo na biso ko click na cloche bien na notification bell pour ceux qui to sali ba vidéo na biso sika bozala na temps na liso liboso na bino kande to mesana ya kosolola ba famille na ye to solola likambo ya lockdown. Tomoni biso nyonso to koti lisusu na second lockdown na confinement to koti lisusu na kati ya bandako. Yes, to koti lisusu po maladi wana virus wana COVID-19 wana eza toujours na biso eli kotika biso te. Yanga leo na liboso na bino to meka na kosolola. Nazwi ba message ebele na WhatsApp bato bazotindela bato ba message o to sala pétition po l'état government a forcé ba parenté ba kende batika bana ba kende school government futisa ba parents mbongo te bien mais ba parents na koti te ba charge ba parents te ceux qui ba parents ba meba na bon na school te pour parce que risque ya virus oyo eza toujours high eza toujours makasi bana na biso puka ba kende classe o lockdown ya ndenge nini ba parents ba bima ba ki kotika bana ba na classe. Lockdown o ezalaki ya liboso tango to bandaki ezalaki na impact o peneza na impact te bato baza na bango libanda bato baosala na bango ba shopping na bango ba shop musu ezofungama na bango ezofungama nango ndenge liboso pena bato basalaki ba shopping ebele be bato bazaki ba panique o penza ko teza na impact te. Yes, eza solo, eza na mon impact te. Yes, mambolo ba, eza na mon impact te. En plus, pourquoi toti kabana biso bakende ba school ton maladi oyo eza toujours eza na risque makasi to yebi yango ebomaka ezo sala ba dégâts ebele. Yes, to yebi yango. Toyebi yango ngape naza mama lokola bino naza pe na souci ya bana na ngai pourquoi natika bana ngai bakende classe tangu maladi o eza kaka. Yes, nandimi yango. Mais siko ba famille, tout raisonner bien ba parents. Tant tozaki na lockdown oya liboso na mars eto ko leka tanto bandaki. Bakataki ba school, bakataki ba misala, bakataki mambebele batebele ba perdre ba misala na bango. Bana nanu non toujours bana, ba vandaki na ndaku. Est-ce que batangaki bien? Bana ebele batangaki bien te? Ba pare beli est-ce que to bande ko zo temps penza ya kotangisa bana biso pena bien tozala honnête po kokosa e na ona tina morote yozo kosa omi kosa yo moko kosa no mutu te peut-être yo peut se vendre monique na kosa mam na loba na kosa na ngai mais omi kosa yo moko ndeko kosa mutu te tozala loba na vérité ngamo pena na bana nana bana nga miki tona ndo tangisa bango ba yebisinga no mami ero tozora break ero eza era ko sakana ero eza era ko lia ero eza era bo mesko yo beta ba kalki non nga fona tangisa bino ero po parce que fona lamba ou bien fona kende musala ou bien azama mbo sala mais yesko zo boule non ero to tanga te ero to liaka ero to sakana ero to sala ba ba famille. To bande ko tangisa bana so na lobi ke to no tangisa bana teza lokuta mais to bando tangisa bango te ndenge batanga na school to tangisa bango bongo te ndenge batanga na school ndenge batanga na school na ndenge batanga na ndako eza différent et ya ndenge moko te eza ndenge moko te ba famille bana ebele ba faire ou bien bazwaki te na ba examen na bango na ba GCSE na bango eza pe na ba result ka ya ba lockdown ou ya ba confinement o boyebi bana ebele ba travailler ki bien te bana misuso bazaki na ba ye6 ba ye7 ba matisa ki bon po parce que en Europe ndenge tambola ekendara par âge na âge yango ba maite bengo mais ba o bande ko préparer ba examen na bango à GCSE ou bien ba o bazala ba 6 form bazala ba collège ba passer ba ndenge nini soki a travailler bete soki a passer examen te on ndenge nini ba passer bango te pour parce que faut asala examen avant ba passer faut asala examen yango moni ngai
naye ko encourager maman moko papa moko nga pona ngai namoni décision o bazui tour ke ya koloba malgré tozana lockdown tozana confinement bana bakende classe namoni ngo za idée ya bien bana fo bakende classe to bosana te bana ebele ba préparer ba examen bana ebele ba préparer GCS na bango next year bato misu bazana ba université bakomi na 3e année na bango bakomi na 3rd year ya université na 2nd year il faut basilisa eza bien bakende mutu nyonso tute azana makasa otanga online batu nyonso tute na oyebisa bino bato nyonso bazana courage otanga yango nga mona kopesa bino exemple nga na bakuro basalaka online na pena na linga yango te na linga yango te mpona omona naza na nga free mutu odéranger nga za te na osala r nyonso nga mona lingi na osala un songa mona lingi mais or keza mabe bakopesa délai moko boye aussi c'est eloko wana mais yo kokosisa on te po penser comme na osala yango na osala mutu odéranger nga za te ya ndenge mo pe na bana miso omona neti o ba teenager omona yo bandi ko biseke faut vando tanga il faut tanga a otanga ngo a osala ngo po yo za wana na minute wana mais soki yo déplacer a continuer na social media ou bien kota komo sane mamso be komo play na ba game na ye sikoyo boloba ke to sala ba pétition wana o to sala boye bana biso bakende school te boye na boye est-ce que bo raisonner loko na ba famille est-ce que bo raisonner loko wana ndenge tozaki na lockdown bana bande ya kotanga te bana misusu ti lelo bazonga pe ba classe te bana misusu bakoma ba lazy bana misusu bazasu na courage okende su classe te bakoma ba lazy po aomona ke na okende ba parents misusu bakoma mona ngeza normal omona mona zi mwa kayumo bakoma robeta ayo mona ngeza normal ndeko yebela fitire qualification na vie ya mutu peza très important qualification na vie ya mutu peza bien toboyi te bana si bakoli bakomi na ba 18 ba 19 fois za pena ka yes fois za nango mais yebela ka pe pona fiti pona classe na ye mwana komika ko yesa ba parents na okende on apply déjà classe moko online boyena bo ausala yango te bana bakomi ko sambrier ale siko bolo bake o lockdown ya ndenge nini pourquoi batika bana biso bakende classe yes batiki bana bakende classe pour parce que tant basala ki ba conclusion na bango basali ba bila ba moni ke bana belé ba travailler ki bien te na bandako bana belé ba passer ba examen te bana classe belé ba passer ki ba examen na bango te ba travailler ki bien te ya omoni bazui décision tour oyo bana fo bakende classe ata lockdown ba ko kende kaka classe nga pena na côté wana na encourager pena government ya UK ceux qui peut partout bamboka ça bonga pena na encourager basali ide moka bien bana bakende classe nebi ke za pasi maladi o ezali na lo bana bino te ke virus o esili ezali eza na risque na ngonde to yebi yango eza toujours bongo mais ce que to sa nini to tika bana bakende classe et loro ni faut ko sala ba parents il faut que bête la bana au CT il faut qu'on encourager bana yo yaya au moni virus oyo eza toujours na risque nango ezo bomba ezo tabat na ba condition moko mabe plus se protéger sombele ba gants sombele ba masque sombele ba hand gel sombe sol oyo koko sala pour protéger mwana na yo o sombeli ye o ebisi o moni tango zoke na public transport ozana bis ozana train lata yango koto moni bato oza confiance na bango te il faut ko lata ba masque na yo il faut ko sokola maboko no esili ba famille banda makambo oya virus oye nga na ebi kiss nango te nga place na salaka jamais ba yeli biso kiss ba yesa biso omoni kiss oyo yango ndezo si sa virus oyo na moni yango te eza na kiss te bandeko nanga eza na kiss moko te o ezo si sa virus oyo eza te kiss nango eza kaka mai na savon na masque na ba hand gel ndengo zo se protéger esili kiss nango yangwana kiss nango yangwana bana ba okende classe na ebi ke eza pasi eza so difficile surtout na bana ya mike ba ko maintenir yango te mais eza ka devant na biso ba parents to yebisaka bango au moins zo kende classe faut ko sabu faut ko te aka bana no faut ko yebisa ka bana poto na choix te il faut ko sola ka na bana ko yebisa bango baza batu ba yoka ka ba yoka baoyoka ndeti siko ngai n'hôpital baye ko yebisa biso bayesi biso ke virus oyo ezongi lisusu
tokomi koyamba bapasia o baza na yango me nga place nasalaka na ward na ngai na yambi bango te namoni bango te me bayebisi biso kaka baza déjà na hôpital to se préparer to banda ko se protéger lisusu ndenge tozalaki liboso siko na sani biso pe ya moni nga pene liboso na bino so bomoni nga na zongi lisusu koya kolobela likambo ya COVID-19 ou bien coronavirus po parce que na message bapesi biso ke bapasi ebele bakomi koya nango lisusu donc tokoma siko ko se protéger ya nga pene liboso na bino mpona koyebisa bino nga na minute nde ekomi na hôpital ekomi sikoyo bastoppe bato baza droit sute ya osala visite na hôpital. Donc ekomi ka na famille moko il faut bozana mutu moko o abando ya kotande ko na hôpital. Donc bopesi kombo na sekuna na sécurité bazi kombo ya mutu moko ya membre famille na bino kaka ye wana fo ya kotala mutu. Les restes botike boza droit sous yo ta mutu na hôpital été. Ta l'hôpital ndenge komi. Ezongaki nango bien bato bando ya ta ba famille na bango mais na minute bas visiter baza sous na droite. Hôpital ekomi moi mbilinga na mbilinga lisusu. Poli koyoka ba maladi oyo la bana na ngai na pesa bino toujours exemple ya nga moko na school la bana na ngai sur 100% toza na 90% mindele o nyoso batika 10% zaka biso ba noir na school wana nde tozalaki na ba virus oyo na tika la komona ta parent moko te ya mundela lata masque nde tokena otika bana school na tika la komona bango te ndamu dona ndo mona ka biso banoa to banda olata yango mais parent moko o ataba teacher bango moko bande ko lata yango te emsuno sona ba teacher ba professeur moko me ba parent moko mona otuna bon mais est-ce que bino boye ba ke malade ezali biso tozo na bana biso pourquoi bino bozo se protéger te bo lata ba masque te lo nezo la bino ke boza bien nando mona mutu moko réaction me banda osala mate lo ni na salaki na zui rendez-vous nakikuta na head teacher na bango to sali meeting na EBCA est-ce que ba staff non so bazao est-ce que ba sali ba test ba ba so ba na ngobe basana ngote o ba staff na biso basalaki abi na ngonga moko ndina za bona senga biso wapi result na yo na EBCA result ya test o salaki za wapi o poni zo compliqué ngabise na compliqué ote na osala ngo pona bénéfice bana na ngai na osala ngo pona bénéfice bana mususu te ngana zo longola bana ngana ndako ba oya school donc faut na zala sire il faut na make sure côté bana nga bazoya eza safe ba teacher ba olata ba masque te ba parent ba olata ba masque te o vando zo lobelo o moko te ale bozo ko expert biso to na bana biso na classe oh makabisinga makambolo besoin na raison il faut na sala meeting na rotinde la ba parents surtout ba message na ba staff ba ko makolata ba masque ngana biso faut sala yango maladi o ezali virus o ezana biso etiki biso te ezali ba parents so ba oya bazo telema social distance ko te ezana ngote balati ba masque te ba sola na bana biso bazawana e boso so moko na bango azana ngo eloko nini e soki moko na bango azana motike bato ba ozwango e ropanzana ngo omote ke opanzana ngo na ebisa ebongo après des semaines na moni siko atini ba message na ba parents surtout please bolata ba masque ba professeur ba teacher bolata ba masque siko na school ba komolata ba masque elo nena loba tellement ba l'équipe biso ba noa na belé na school wana yango moni réaction mo salamité mbila koyate mais soki ezalaki school wana ba noa ba l'équipe belé mbila nga koya wana mais tellement eza bango na bango mindele ba l'équipe biso na belé police akoya te police ya place wana te police ya na school wana te ba para bando la tate donc tinga na kene kota head teacher na pression yango moni basala yango bongo yango na ndeko place ozali na school abano zoke otika bango surtout amiki wana soko moni ba para ba olata ba masque te bango moko ba teacher ba olata te ndeko ozana droit no ya ko challenge bango ozana droit ya ko discuter na bango soko ebisi head teacher na bango o ebisi ba professeur ba oyoka te oko funda bango pe na council oko luka place mo ke funda bango po ozana droit na yo eza between bana na ba ya classe ou bien ba yate do yango na ndeko ko vanda bongo te pona bana na yo pona famille na fo telema po soko telemite obundi pona bana to bundi pona famille na te muto obundelo azate yango na ko encourager ba parents please na ebi ke za pasi bana biso fale bavana bandako pona kokima maladi o me batiki ba kende likambu te muta batela mutu eza nzambe ni muto protéger bana biso
eza nzambe eza biso te baozala bien baozwa maladi o te believe yo moko ndima ke bana nga baozwa maladi o te bana nga baokende classe kotanga maladi oyo eoza musika bana nga eza simple yo salaka makambo ezosenga il faut osala po bana bazala bien baozala na bango bien eloko mibene na loba ba famille toyebi na ko expliquer su mambo te ya COVID-19 aussi to lobaki yango ezaka ndenge moko e continue ka ndenge moko toyeba COVID-19 o eza na tonga nango te eza na kisi nango te traitement nango eza te soki mutu moko ayebisi yo ke ye azalaki nango bapesaki antibiotique seke akomaki na bacomplication mosusu bacomplication mosusu ekotaki ou bien akomaki na batu ya mo infection moko boye akomaki na chest infection yango moni ke bapesaki antibiotique mais antibiotique na bapesaki yango te po esilisa covid wana zaki nango ou bien esilisa corona wana zaki nango yango wana te eza na kisi te ba famille yango na yo moko se protéger lata masque na yo côté na public ozali sokola maboko na mai na savon ozali bando sali gel wana ba vitamine ndenge to bande ko mela ba vitamine ba tangawis ba nini bani biloko so to bande ko sala mutapeki so te sala na yango lia na yango foko lia bien foko za health lia na yango mais to bosana te eza kiss na yango te biloko nyo ezaka toujours ezaka juste po emeki bantikora nzoto na yo makasi ezaka emeki bantikora nzoto na yo makasi emeki ba immune system no makasi po soki flu nyonso to ye malade na nzoto na yo ebundisa yango ekende meza kisi na yango te mutapekisi yo te mela na batangawis na yo mela na bilonso komela sana monso kosala eza pomi te mais to tshaka na mutu na biso da kisi na yango te ezaka juste po emek ba mikwa nzoto no makasi ta santé na o bien raisonner tant ozaka na flu normal ozaka no kana bakodo ozaka na ba grippe omela nini omela ngo antibiotique ezalaka monsu vite fo melika timo kwa moto otie mwa vix na kati ofiniki mai esili ekei eza the same thing ezaka ndenge mo na virus oyo donc eza kisi dango te ezaka juste pona ko prevent eya na nzela na yo te et puis esala yo bien elone na yebisa bino ka yango na ba famille kisi nango eza te nga na sala na hôpital na moni te ba yebisi biso ke kisi ya virus oyo yango na moni yango te donc bo se protéger ba famille bo landa tende bato ba lo ba eza sous état ko landa mutu te sala oyo mo eza bien pona yo na famille na yo elo musuna na loba soko yebi ozoke ko sala ba exercise osama ba physique ko lata masque te yebara masque tango lata tango ozotoka e ko kanga mone longi siko ozana problème ya kopema soko sala mo exercise na côté bato bazate longola yango sala exercice na yo esili nazo mona bato misusu na kata ba car ozo poussa car na yo ozo poussa voiture na yo olati omatisi ba vitre car olati na masque poani omi boma poani olata masque na kata car yo mto mati ba vitre oza na kata ka oza bezo lata ngote ko lata masque na kata carte masque olata soko bimili banande c'est bon olati masque na yo mais na kata car na yo ko lata na masque te po anini yo mto za kata ka oza yo moko soko oza neti bus driver oza neti bata cab wana eza normal oza na bato na kati bato ebite ndo lati mais yo bato oza na bango oza na mutu te na car oyebi oza na bana na oza na mwasi na pourquoi faut olata masque olata na masque makambo nini olata masque te oza na kata ndaku oza bezo osala gel wana te na kata ndako sokola maboko na savon wana eza juste soko oza libanda oza na kata ndako na famille pourquoi faut lata masque na makambo nini wana baza bana na yo aza mwasi na oza mobana oza famille lata masque na ndako makambo nini olata te olata ngo libanda ngandi na zabwe na hôpital tant na kenda musala so na lati masque na banda musala 7h30 na lati masque après 3h be 4h na esa bon na ya na ki break na ki emsu na staff be place mo na longoli masque na ngai na zo mo pepepe na pema pe normal après na zongi susu masque na zongi na kata ward mais na longola ngo te ke côté na zana batu be côté na zana ba patient na longola ngo te na lata ngo so na zana batu na zana ba passer po choisir te pona ko protéger myself mais na kenda place mo na kimi na moi so na sali 2h 3h na masque na ki place mo na longola pona zo mo pepe
bana ba okende classe ya surtout ya mike Vix eza bien pe maintenant lo bana bien te que Vix eza kisi ya esi sa corona te ngata na malili ava virus ya bana nga mike na sala nita ba obima na tonga na sokoli bango na zu Vix na pakoli bango na chest na bango na pakoli bango na kingo na bango na pakoli bango Vix na latisi bana na pakoli bana mipanzi na lati bana ba ke classe o kosu nini eleka na nzela na bango te po parce que na protéger bango déjà na kati et puis makile ya nzambe ezo protéger bango tango nyonso tout elo nenga na loba yango na ba famille elo musu na loba batu misu ba osepela balobi ke oh non yes ba esi biso ndenge za bongo tokobima déjà à partir de décembre pour to célébrer Christmas na biso bientôt fêter Noël to fêter bonne année oh yes eza bien pour to fêter ça pour mettre afrose photo fêter eza problème te mais siko ba famille esengo ni nango obiso tozana yango soki ya solo malade ezali virus ezali siko na minito babombi biso babombi biso po basilisa yango ou bien babombi biso ka po babimisi biso na décembre to bimi soki babimiso na décembre peut-être bakozongisa babiloko bakangaki batu musubi bakobima ke kutana batu mais so malade yango ezali omotike batu bazwa yango omotike risque yango ezala nango makasi yana sensité bakoti sarabiso babimi sarabiso et na sens ata mokete ba famille boyebela et na sens ata mokete na oyebisa bino te ke virus eza lokuta ezate yes ezali to linga te eza ya solo comprendre to mona ki ndenge batu bakufaki ezongi ndenge bamo ba stopaki yango bazongi sango lisusu ezongi ngana misu ngana na moni bango te mais na yebi ke ba yebisi biso bazongi déjà mutabatela muteza nzambe to se protéger ngana bande kotala bato bazaki na bango bazaki na ba virus wana nazaki na ba patient pe bandeko na biso musupe ba congolais bazalaki na coronavirus nganita na tala bango na pesa bango soin nazaki ko look after bango est-ce ngana zwaki yango te pona ndeko se protéger no na nde olata masque na ngai na lataki baga na ngai na lataki apron na protéger ki na ndenge nyonso tout et puis makila nzambe bande ko protéger ngai maana nzambe bande oza toujours likolo na ngai na zwaki yango te nga na sali test na ngo deux fois na sali moko na WhatsApp hospital na sali su moko kote na salaka et puis kote to salaka ba bende biso makila po batala nanya zwaki yango na zwaki yango te ngai ebimaki na zwaki yango te poani na bande ko se protéger. Donc, qui s'en est en train de ils ont encore maille, donc sur la maboko na yo, n'en ont se protéger. Et si les ba famille, qui est tout ce là, Bobby Misabison en décembre, tant Bobby Misabison en décembre, ça veut dire que et si les gens ont Bobby Misabison en décembre, janvier, Toyo ka bien premier ministre en l'obaini, que Christmas ya distam et aux andenge ba Christmas nyon se le ka kité. Peut-être peu Bobby Misabison en décembre. Peut-être peu babimisa peut-être babimisa bisoté mais yo moko se protéger famille atteto komi na janvier oh virus oh coronavirus etige lokola lifestyle na biso ezana biso ti moko ba koza solution ba stopper yango bango mon côté ba bandela ki ende sili mais soki ba stopper yango te to continuer nango kami te to kota 2021 to kota 2021 donc to kota na yango lisusu 2021 yango ti donc faut basilisa makam na bon en décembre il faut basilisa makam na bon en décembre ba famille na yango maladi yango na yango bango moko ba profiter pour ba contrôler vie na biso ba contrôler na bango déjà vie na biso ba yebi na bango biso ba yebi biso to boya tendeko place ozali ba yebi na bango biso pondenge to yela awa makambu to sala nyonso to wana bayebi biso toza ba système na bango soko ke na Google beti Anita Mavita na obima omona kombo na ngai soki pe na yebi kombo na beti kombo na obima na yo po toza na ba système na bango mboka oyo tozali ba famille toza na système mboko parce que ba limpe na donc ba koma pena ko contrôler pena vie na biso sou bien bayeba nanya kotaki nanya bimaki tala batebele ba perdre ba misala na bango na soline quelque bato alobi Anita ba pesinga montant mbongo moko bopo parce que compagnie nange kangami musa eza lisute na okina mawa malgré ba pesi mbongo moka bien mais na okina mawa muninga perdre musala omona pina ke ndeko mobali baza na mbongo na maboko ana mbongo na banque ne mais a regretter musala na ye bato ba perdre misala zo baby sa ba projet ya bato ba plan ya bato
batebe baza ba plan na bango yebi ke ah nga bafuta nga na mwa boye so bafuti ngai salaire na nga na osala boye na osala boye na osala boye mais siko ba misala batu ba perdre ba misala na bango balingi batu bele bazonga na ba bénéfice bambonga ba bénéfice na bambonga ba calcul bomona babebisi ba projet ya batu batu musu na projet basomba bandako na bango basomba bani basala makam na bango batonga na Congo basala boye mais bastoper misala batu po batu bazonga na bénéfice. Eza passif batiki bana bakende classe bana basala soki na school ba 6h30 mais l'église koute église apam église sala na misuka ba 2h 3h du temps bakangi ba église bakangi ba restaurant bakangi ba pa bakangi ba belé église za na ka ba soki ba combien ba 2h 1h du temps église sil ba ko pe ko tike ba église pourquoi bakangi église social distance et bon na school ba omona ngote ke social distance exact est-ce que bana na ba maintenir ango pour bana ba uta ba famille par famille ba oya ba sangani est-ce que bena social distance na school e salama ou bien que tata biso na misala ye to sala social distance mais za ndenge ba loba pena wana te to kanga mana banzo to yamba na banzo te mais to mo to vendre pena ba pembeni social distance ngo ya malonge za pango eza pour penser le ronini ba sa na ebite bino so bo comprendre po ngai esi na komi. Est-ce que vous commis? Est-ce que vous comprenez marambango bien? Ezali bazo lingane ba contrôler vie na biso. Na bato ba perdre misala na bango, ba ebi na bino ke ba ebisi bato misusu, ba matiseli bango ba bénéfice na bango, bato ba osala te ba futa ba bon po ba komisa bato ba lezi, bato ba vendre na bandaku. Comme ça, le quoi ba futa mbongo na bango, ba contrôler la vie na yo, ba ebi ba beta déjà ba calcul, ba ebi que na semaine on dépenser boy, na mois on dépenser boy, ba ebi ba mbongo ba problème pour ba contrôler kayo. Au moins na temu mutu soko sala part time, o sala kama ba air moka mukie bango ba aider op ba se mbongo, mo na ndenge sala te, soko lekisi ka mukie aussi problème na bango. Oh overpayment, oh to futa ki ebele, oh sala ki bo fozong sa mbongo wana, po parce que ba beti la ba mbongo wana calcul ba famille. Yango zomona batu ba lembi na bango, batu ba komo mona de mokili ngo komi bo eza partout, even en Afrique eza ndenge moko, awa na Europe ndenge moko to ebi kote ni to kimate. Toki magana maboko ya nzambe sili. Eza ba contrôler vie na biso ba yeba nanya kota ki nana bimaki mbongo kombe kote mbongo kombe bimaki. Tiki na musala ya risque mais non sala yango te eza musala na ngana tangela ki yango. Comprendre musala na ngana tangela ki on azoki tana ngota na zoki msu ba 5 ans na ngai 3 ans 4 ans na ngana tangaki na okende musala na obangelo te. Nzambe ne mto protéger ngai tant na bimana ndako na prière ka nzambe na ngana tiki journée na ngana maboko na yo. Comprendre bongo mais souci za batu msu bana bandako ba perdre misala na bango eloni ba linga basala biso eloko nini pena mondo ba okenda biso wapi to yeba te to okende wapi to yebisu te to okende wapi yangana ba famille to yebela distraction te to yebela na ebiti nga pona ngai na ko mona na komi na normal et komi na dit lifestyle flou ango ko na mona komi na normal na pona omoni ba malheur monsieur la biso na vie omoni lo mo pene yelo na vie e ningiso mutu peso souci e bimiso ma misu o perdre kutina mutu mais na suka nango bénédiction moko yaka nde bazawana e ko zala pe Satan a aidé na ekanzambe asali ke basala virus oyo po e bébé bisa makambe belé ba doit perdre ba misala mais na ndenge mo mususu so totali pe bien et changer pe ba vie ya batu et changer ba vie ya batebele ba zongi normal batebele ba zongi normal ba mibale belé bazaki libanda ba koti bandako ou bien basse belé bazaki libanda ba koti bandako batebele ba yebendenge ko save te ba komi ko save batebele bazaki bisomba ba changer ndenge ba fête zaki ebele batu muso azala bazana na baona vision ya bilamba te ye chaque fête asomba neka elamba chaque fête asomba bilamba yemo asomba bilamba bana sikoloka ba fête zango lisusu te akati ko somba ba dépense diminuer batu ba komi ko save et changer vie ya batu batebele ba komi na vie de prière batum su balingara mamba vie de prier te melelo ba comment prier kalikola virus kalikola corona oyo
nga pona ngai eza te ke na oloba bien le quoi corona ngo yaki mais na oloba kaka eza bien pour parce que échanger makambe belé échanger vie ya batebele ba komi na vie de prière batebele batiki molimo bitambola tambola batebele ba changer ndenga façon ko vivre batebele bandi ko save mbongo batebele batiki ba dépense bisomba somba batebele ba komi ko boule pena lobby quoi na sens wana. Donc malheur o etangisi ma emisu na biso o elelisi biso mais bonheur nango ezana babiloka mike yo moko place au vandi tala bien surtout na bato balela libanda ye chaque weekend azalaka libanda ye chaque weekend aluka côté fête ezali ye chaque weekend akenda koluka ba problème ko bunda ye chaque weekend akenda koluka ba problème ye chaque weekend akati saka kenda ba Paris ye chaque weekend asala kanini au moins que lelo a save moi mbongo wana mbongo asombelaka ba billet wana mbongo asombela ba hotel wana mbongo oyo atela ke essence po kende ko bunda mbongo oyo asala monte ka save ngo na minute o a save ngo. Yes, a save mbongo wana ba famille. Donc elo na ngana biso binoka yangwana na encourager ba parents surtout please botika bana bakende classe please bo vana na kata ba foyer na bino bien mawa na nzambe zaka liko na biso to vivre ceux qui zaiki ke biso to kufa to nga to kufa pene lo na oyebisa bino pardon ba famille ceux qui za na moto bande ko sala liboso ke na lockdown ou bien na confinement to leka o bande ko benga famille na yote o bande to ko ketala bango te pardon bo sala ngo yesusu te bobo sanate mindele ba olinga bakabola biso bazolinga basala biso to vivre ndenga bango ba vivre ka mundele ba mindele nyoso tute mais mususu bazala kaka yena mwasi na ye yena mobali na ye esili o batata mwasi banene tali ete na bato baleka bokene na bandaka mindele na yasi boyebi mamna oloba biso to beta batu to kenda to zala moko soko na calculer bilo na bango aliate o liate ya sasa ki kalki na ye emsu soso na alambaki emsa bete na ka 5 misuni biala mbe misuni na calculer mobile na oza moko ya oza moko mwane moko yo ye na ndako na bango ba pesa o tina biscuit ube ba pesa o tina café ba ko to na programme bilo na bango aliati mais biso sko ba afrique to kola bongo te biso nde to kola balakisa biso noko balakisa biso papa leki balakisa biso cousin cousine balakisa biso koko balakisa biso nini oyo tant na zo lamba na lamba ka po na ngana mobile na ngana bana ngati mais na lamba biloko ebele po you never know on sait jamais na na betela nga porte mutu mapa ko esa ni tande no zana ndako na oya na oboya te so mutakoti na ndako na nga ni ta jamais na olingo bimando yaki na make sure olia ate ebelete na opeso loko le na opeso loko komela e ha bongo ndenge biso to kolela mais ko mondele a linga changer biso je a mema biso na ndenge moko boye na si bo comprendre ba famille na si bo comprendre et j'ai au mondele linga ayela biso akabola biso na ba famille na biso tous ensemble te ndeko yebela esika famille no bazali pardon azande ko na yo bon mon ani ata 2 jours 3 jours une semaine pardon benga ye soki isagio ke otala ndeko no kende ko tala ndeko na yo lata masque na yo lata gant na yo kende ko tala ndeko na yo kende ko tala mama na yo kende ko tala papa na yo kende ko tala yana leki na yo kolanda mambo batu ba oloba te kende ko tala bandeko na yo kende ko tala bango kotika bango te soki peneza batu bosake bosango sute pardon famille na yo nde na expliquer biso balakisa biso famille ndeti ngane na zabwe nga décembre nga na ozana famille na nga donc décembre na ozana famille na nga soki ezake batu oyo batalibanda ba camarade ba connaissance mo wana eza différent to okutana te po muta o trust muninga zete muta za confiance muninga zate mais o etanga mi famille na nga o tozalaka na bango déjà na obanga mara nini so na moni ke na o trust bango te na olata masque na yana ndako na ketene ba santé bana na ba santé na bango na otika bango te na otika bango teke na boya koke kotala bango yango ne je mundela zo linga yela biso po akabola biso tozala ensemble te famille na omoko oboya koke tala bango hello dans la lingi bino mingi ba famille na yeka ko passer message opo no yebisa bino donc na profiter na occasion oyo na pesa happy birthday na beau frère na ngai tonton Ale Bokeposila mobali ya Sylvie Isei camarade ya Mama Bena, mwasi ya papa Ejo na Strasbourg.
Donc, happy birthday, tonton Alain. I love you so much. Bozala bien. On a bien ba couple Mobi, ba couple Vanda, couple Sylvie Issei. Non, tonton Alain Boke Posila. Na maman Bena. Moi si a papa et Jonas Strasbourg. Habitala Kabino. Ba vrai chéri, ba vrai Joe. Talaka bino bino déjà donc na lingi bino mingi. Happy birthday tonton Alain. Nzambalola apambola yo. Abakisela ya mingi. Akoksa posa motema na tonton Alain. Au vivre longtemps. Dans la lingi bino mingi. Please boy aider biso bo partager ba vidéo na biso. Dans la lingi bino mingi. Talaka kaka ngai Anita Mavita mission na ngai o nzamba tanga na mokili nazaka na susi o yede posa na ngai ezalaka na yede na mwa mayele moki naza nango na mwa knowledge o moki naza nango nazalaka na posa kaka na passer message mo na communauté na biso yango bomona nga soki to ye soki na ye so bomoni nga na Claudette ye ou bien bomoni nga mona ye souci ezalaka poto passer message na communauté musu na mona babilo mwa mike naza musu na vana mwa elo na bite loko e déranger nga il faut na sala vidéo ou bien faut na loba we ça mutsa meza pe na sala nga vidéo te mais naziko ko occasion ya kosolaka na mwa 2-3 personnes mo benabi ata ko to bebe donc eloko yen e déranger nga katsa motema bomoni ngai na décida ya kosala musala oyo donc na pesi bino ba merci belé na batnon so boti ko landa ngai nzamba lola apambola bino bobosana te kozala abonné bo partager ba vidéo soko sepeli au commenter ce qui peut au sepeli au like ce qui peut au sepeli au partager baninga mususu pe bazwa message oyo dans na lingi bino mingi nzamba lola apambola bino to monani mbalasima. Love you guys, bye.